Oncle Roger a commis tabac na kati ya Zimbabwe. Lisolo oyo eseli pasi makasi ya zande kona biso Congolais oyo avandaka na maluku mais koluka vi kobima Congo akei kokoma ntaba na kati ya Zimbabwe pona bandeko nanga boyoka mawa koyoka voice na mutema mawa wakutana video na mutema mawa boluka ya biso ba pasteur to nganga o azama makoki ya kombi ya kozongisa ndeko na biso zonga ntaba ndeko na sopi otende na solo na bona na famille na ye azana bana na epembe na batu vena bangwa azana mwa na liboso na 17 ans ya mbala za 14 ans ya misa to na 10 ans ya suka na 5 ans donc bosunga biso bo muto o kusunga biso azalite akei kokoma ntaba na kati ya Zimbabwe pona bilinga-linga. Mesdames et messieurs, lisolo yo epesi pasi makasi koloba yango boye nazoka motema ezoswanga etake parent parce que azali papa oyo atiki bana ebele atiki te parce que akufite aza en vie mais akomi ntaba na kati ya Zimbabwe pona bilinga-linga. Mesdames et messieurs, azalaka na Kinshasa mais avandaka na maluku aza homme d'affaires asalaka baffaire kosomba makala koteka kosomba adesidaki akende kosomba biloko na ye soki wapi soki oluka vi soki nini nayebi te na kati ya mboka ya Zimbabwe ole pe avanda na province na capitale avandaki na province ya Zimbabwe soki na bamboka kuna ba village akei kokutana na mutu bakutanaka te lisolo tozobeta boye papa akoma ntaba depuis soki 3 semaines yango oyo bana batikala na mwasi na Kinshasa ezosala pasi makasi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, kaka nde nalobaki ezali mbala liboso otala video na biso s'abonner, aimer, partager et kosala malamu. Mesdames et messieurs, comme vous savez que votre chaîne d'actualité King France Télévision est là toujours pour vous informer parce que vous informer c'est notre souci majeur. Notre solaka, toujours qui appelle Yabandeko, Babenga. Balobi King France Télévision, même ma cam. Aux autres, autant la film à bien, autant la émission à bien. King France Télévision, même ma chaîne Moya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi ça pour la mine tout ça ma cam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wenge béton doit s'abonner kuna boloka masolo via politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais Yannick Wenge yombe makato King France Télévision yombe makato salande makato. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xW.King France Télévision, merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout en train de nous suivre. Kimia, Evanda, Omabota, Mwabino, parce que vous êtes à Bisso jour après jour. Merci. Et Zamba Liboso, la vidéo na Bisso, na seba komi s'abonner. Tu peux subscribe na anglais. Vous cliquez wana après, vous cliquez ngonga notification. Bango mamisa tout. O aliboso, vous cliquez en haut. Tant que vous cliquez en haut, la vidéo et que kota nde okozala mobimba na kata chaîne na biso tout ba vidéo c'est au kota bolanda ngo ce que vous cliquez s'abonner na ngonga notification nde okozwa ba vidéo oyo biso to chaka na chaîne na biso. En tout cas merci na bandeko bo s'abonner déjà, merci na bato bo zaka connecter bo zaka brancher na King France Télévision pour bo zora ba information bo zaka ma connecter na biso. En tout cas nzambe à Pambola Bino, bozala toujours branché avec Yannick Wenge Motoaton dans la Kibonzambe, bozala information te jour après jour, tout la raté, tout la mouka, tout le que la bonne information sur Poto Pesabino. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Oncle Roger a commis tabac na kati ya Zimbabwe. Lisolo oyo eseli pasi makasi ya zande kona biso Congolais oyo avandaka na maluku mais koluka vi kobima Congo akei kokoma ntaba na kati ya Zimbabwe pona bilinga-linga. Mesdames et messieurs, lisolo oyo epesi pasi makasi koloba yango boye nazoka motema ezoswanga etake parent parce que azali papa oyo atiki bana ebele atiki te parce que akufite aza en vie mais akomi ntaba na kati ya Zimbabwe
pour na bilinga linga. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, azalaka na Kinshasa, mais avant na Maluku, aza homme d'affaires, azalaka ba faire kosomba makala, côté kosomba a décidaki akende kosomba biloko na ye soki wapi soki oluka vi soki ni na ebité na kati ya mboka ya Zimbabwe. Ole pe avant na province na capitale avandaki na province ya Zimbabwe soki na bamboka kuna ba village akei kokutana na mutu bakutana kate lisolo tozobeta boye papa akoma ntaba depuis soki 3 semaines yango yo bana batikala na mwasi na Kinshasa ezosala pasi makasi. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, kaka nde na lobaki ezali mba liboso otala video na biso, s'abonner, aimer, partager et kosala malamu. Mesdames et messieurs, comme vous savez que votre chaîne d'actualité Kin France Télévision est là toujours pour vous informer, parce que vous informer c'est notre souci majeur. Notre solaka tozoa qui appelle ya bandeko babenga kibiso ndeko moko boye abengi biso na Kinshasa lobi yani kuenge, parce que Zimbabwe na Afrique d'ici les amboka moko les amusika te kangami. Donc ko sala nga faveur te ezala likambu oyo ekoyeli biso na famille. Likambo ko libiso la famille avant na lobano likambo po avant peto yo kaye na kopesa conseil na ba parents na ba papa na bandeko boza na bana na bato bobimaka famille oza famille me obimaka mboka oluka ndeko yeba eloko uti osala leba eloko okei ko sala na mboka wana nazo senga kutu nzambe azonga Yesu mwa nzambe azonga, parce que mokili ekomi mabe makasi, mokili ekomi mabe eloko nyonso mabe ezosala maison, c'est-à-dire ekomi normal. Comme on a papa o azana bana, papa ya famille azana bana nae abongwa mintaba likolo na infidélité. Mesdames et messieurs, papa komi ntaba likolo ya infidélité balingi komona mwasi na misu te. Ezala ba Congolais mususu azana ba koki onzamba pesa ye makoki akobima ko voyager a bota ba province nyonso. Mesdames et messieurs, ete ananu ba papa oyo bo mesana ko bota yo kenda kamoka moko te ata voyage mission de service to mission moto voyage mo bosala yango pamba te. Okoma ko créer ba voyage pour que na ko bota kana bana ya batu. Okoma ko créer ba voyage ba province pour que ndako zwaka basi. Okoma ko créer ba voyage moko boye ezanga nango na mutuna makolo pour kende ko bala. Okoma ko créer ba voyage moko boye pour que ndaka ko zwaka basi ya mibale ya misato ya 4 ti ya 12e. Mesdames et messieurs, le solo ya pasi na vandi ba benginga ndeko na biso journaliste Yannick Wenge yondo pesa biso ba information na kata Afrique du Sud et kangami na Zimbabwe lukela biso pasteur topenganga oya kozongisa oncle na biso mutu, parce que atiki bana bazawana na bana soki misatu 4 lobito koyoka ye lisusu azana bana oya atiki makei ko koma ntaba na ntaba wana soki pe paraît-il akei kolinga mwasi ya nganga aviva mwasi aviva na nganga c'est-à-dire ayebaka te ke azalaka nganga mobali na ya voyage akape akendaka ba province banga ba Zimbabwe wana ye pe utaki Congo aza homme d'affaires atisobaka makala te kaka mabaki te abima nanu aluka azalaki na Lubumbashi papa a se retrouver na Zimbabwe. Mesdames et messieurs, a se retrouver na Zimbabwe alobite na lukata moi vie ceux qui m'ont causé na komata Afrique du Sud et sika wa pitota la Yannick Wenge depuis Kinshasa wa depuis Maluku to la Yannick Wenge, parce que la rappelle appel ya Kinshasa c'est précisément Maluku Kinkole, il y a des gens au bavanda na télévision batala biso. Mesdames et messieurs, ndoko pioje a commis na Zimbabwe, paraît-il ole avanda na province na capitale ya Zimbabwe yake kovana na village ya Zimbabwe. Bemo boyebi ezala ba mboka na ba village bazalamo ba coutume na bango. OK, mama wana vivaka na nganga ebisete ka fa viva azaka nganga. Mais il pas voyageaka. Comme biso ba Congolais to lingaka pe ko voyager mingi so po voyager o mona mwasi lekate. Misuka na basi ya batu.
Mesdames et messieurs, yango loko comme ici papa Ntaba nakati ya Zimbabwe. Naza un commentaire mingi te na benga ndeko na ye neve na ye ameka ko expliquer biso nini ezali koleka. Ndeko na pesi yo mbote pesa pe bandeko bazo na osiko mbote yebisa bango eloko nini ekomi na famille na bino. Bonjour, bandeko na ngai ba congolais, communauté congolais. Ko bo mona na vidéo wana komi Ntaba. Aza noko na nga propre. Noko na nga pi Roger. Noko aza kinena kini bien. Nyonso dali nango kitoko. Owa ke luka vie. Sikoyo akeko luka vie. Si to mona ba vidéo ya komi Ntaba ndenge nini kasi. Ake ko luka vie na Zimbabwe. Akomi na Zimbabwe. Olava na Harare akenda kuvana na province mongwe na kati na Zimbabwe wana nakatanga komi wana ayekuta na mwana mwasi moko na province wana ndoka ne mwasi yango mobali ne azaka nganga mwasi pe biteke mbala za nganga mbala bana na Harare atika mwasi na Zamba soki asali mwa demo kuna na Harare aluki mbongo azonga na Zamba wana okay nenoko kokenda kenda kiona kutana mwa mwasi na Zamba asepeda mwa mwasi yango vandi kobima c'est là ba source ne tozoyoka ba source que depuis moi moi ça na tika la wana ezana mibale belé bayaka wana mibale belé bayaka wana basepelaka na mwasi na yo ndiye za jeune bango na mwasi na yo so basepela mwasi so bimika na mwasi ne fa komizo nyama akomisa ba pigeon akomisa ba nyoka akomisa ba ndeke nde oncle tanga komi wana asepela mwa mwasi wana ka le jour mena mwa mwasi wana na tongo nango neno ko na so akomaki Ntaba yango moni ngana so na yo soki possibilité ya mutu mo azata album na Zimbabwe wana alande na oncle na biso to moni basenga makoki ya koma Zimbabwe kuna ezate wana ma oncle na ngai propre oncle Pi Roger comment asunga be biso bandiko na ye neno ko décider bani lo akakena ko décider abima Congo na baza Zimbabwe na bunda bunda lokola na encourager na bunda na Zimbabwe wana na bunda pour que esunganga na le côté de la Afrique d'ici tout là qui va payer mususu bandeko na ngai ya pasi na motema oyo ezali lokota nga komi na Lumumba na Zimbabwe wana akutana na mwana mwasi mobo akutana mwasi yango nzoka na mbali ne mo ya nganga okay asala mbali ne ya nganga yango asalaka na sam na province ya Harare habité batu babi Harare eza province ya Zimbabwe asala kuna mais bango mo vanda na province ya Kati bavanda na Kati ya province ya Kati ya Zimbabwe et osala nokope ka banjela kendaki ayekutana na mwasi ya nganga wana même mwasi na ye o nganga wana ayebite ke mobali na za nganga donc komika province yo bika ndeza la bayambi biso pe ba kinwa kandi tozala ka misuka noko komi wana akelula mwasa batu aluli mwasa batu ye mwasa nganga ndiko na liso tina obeta ngula na pasi na motema kitana mwasa nganga balinga ni pe ndenge tozo wa soupçon ne tozo wa soupçon batu ke mwasi wana soko bimika na mwasi wana joana komisa batu baniama isa batu so baniawu batu so ba pigeon batu so ba ndeke biso ni malchance na biso tozui akomisa biso noko na biso Ntaba akomisa noko Ntaba kaka noko le jour abimela mwasi na ye noko akomi Ntaba yango moi nazo panza ba vidéo oyo okay noko ayo koma Ntaba donc continuer asa makoki ya kosalisa ye tonganga to pasteur moko olobini bato qui bien te na biso azonga mutu oni to sola boye wana komi Ntaba awata molaka lokwa Ntaba magi maloba mabombele mais azaka akomi Ntaba yango to senga bato ba ibata na bato basala kuna basunga biso bata sol bato tosinde ba numéro ba koma sur le terrain donc tozala ba coordonnées ya bisika zali na adresse azali mais to luka mutu oyo azaka makoki ya kosalisa ye tonganga to pasteur moko na makasa kosalisa ye to tindela ye ba coordonnées pour koma sur le terrain tozala passe na motegma oncle na biso ba oncle Pi Roger abota 5 bana atiki mwasi na 5 bana fika rythme Congo mobala kene ko luka mwasi atikala kina expliquer que tozela papa sora vite bani de kosala loka komi Ntaba donc bosunga biso otika biso te yango moi na partager ba voice oyo bato amawa na
partager ma vidéo oyo bato mawaso bayoki voice soto moni vidéo oyo sali bino pasi toluka pasteur moko tonganga moko bakoki kozongisa noko na biso azonga mutu parce que pour les moments tisikoyo azantaba to sola na yete to yebi position to yebi pour asa vraiment taba azolia lokubloka bantaba azoviva lokwa ntaba bandeko nanga boyoka mawa wakoyoka voice na mutema mawa wakotala video na mutema mawa boluka biso ba pasteur to nganga o azama makoki ya kombi ya kozongisa ndoko na biso zonga ntaba ndoko na sopi o tende na solo na bona na famille na ye azana bana na epembe na bato vena bangwa azana mwa na liboso na 17 ans yemba na 14 ans ya misa to na 10 ans ya suka na 5 ans donc bosunga biso bo muto o kosunga biso azalite ya muntu sali vidéo to tini vidéo oyo na ba voice to tina na téléphone pour que esunga biso. Voilà, mesdames et messieurs, eza pasi mingi na likambo oyo okomeli famille oyo bandeko to ba kobanga nzambe parce que kobanga nzambe eza mayibanela mayele to ba kotambola nzela to kende bomone likambo ekoleli ndeko na biso oyo akomi ntaba pe ola komata ntaba ngo na mboka na ye na mboka ya bapaya esali pasi mingi parce que mboka wana kende koluka ndeko azali te mama azali te tata azali te mboka ya bana na bana yake iko koma ntaba kuna est-ce que kuna ba kolia ete eloko na okamwa parce que ba anglophone ba lela pe taba oyo wapi kuna ba kolia ete en tout cas likambo ekomeli ndeko na biso eza pasi mingi en tout cas pasi mingi na kocha numéro ya neve na wana bokoki kobenga ye bo azana nganga to pe me nganga pe sa solution te solution malamu ezalaka epa nzambe en tout cas bandeko nanga na koconseille bino pe bolukelunga nzambe nzambe kosunga papa na biso Roger akozonga moto vraiment en tout cas les solo eza les solo ya malamu te kosepela nango eza les solo ebisala esengote eza les solo oyo ezopesa pasi na motema komona papa azana bana soki 5 azana bana 5 je crois bocho kama keela bana na kati ya audio na tango tinda mokeela bana azana bana 5 atiki o bana fo batanga fo balia avenir ya bana wana mais papa ke ko koma ntaba na mboka ya batu mususu en tout cas esali pasi makasi mesdames et messieurs. En tout cas, je crois na eko comme ça un message parce que naza journaliste bandeko babenga ngande ko bengi balobi famille na ndi babengi balobi en tout cas na sala intervention bo mon intervention oyo na koki ko sala yango wana mesdames et messieurs en tout cas nzambe asunga ete ya pe biso bandeko mususu oyo to mesana ko zwa basi na ba province nyonso na bamboka nyonso okende oke ministère de service oke ko bota oke ministère de service mboka mo oke ko bota ozaka na poto obi ozaka na France oke na Kinshasa ko ta la famille oke ko bota kuna ozaka so wa pongo déplacer bino bato bolinga ko bota ete ya bino parce que vu eza moko okoma soso na mboka mo balambi baleyo. En tout cas merci beaucoup talaki biso kimia eva na mabota mwa bino ezaki wa bino ya niki wenge motatonda na kibonzambe bo s'abonner bo aimer bo partager bakati émission na biso osala biso malamu mingi ngonga notification ko bosa na te cliquer yango nde okozwa ba vidéo mususu kolanda en tout cas tokoluka jour mususu to sola suna ndeko to yeba pollution évolution ndenge oncle la bango azali ko vivre na kati ya Zimbabwe malgré balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe balobi so to ba minte musala ne makam abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais Yannick Wenge yonde makam Kin France Télévision ne makam